Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. Alex Ntima kobosana te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Surprise kaka zala à l'aise. En tout cas, Surprise kaka na boy ko dévoiler. Alex, merci beaucoup. Merci. Les amis de Alex Ntima Bautalayo va soutenir nga makasi. On a un événement oyo. Eza na Maria Kombe, Cordon Wasenga, Jetou Beno, Israël Nash et puis tout ça. Très bien. Dival Kassongo, il y a Kassan complexe bango nyonso. OK. En tout cas, merci beaucoup les amis d'Alex Ntima. Ndenge bo soutenir Alex Alala na Adidas Arena pour aya ko assister na concert ko ya Wenge musique à maison mère en tout cas beaucoup de toujours boza na soudé bon moko pour la bonne marche puis la culture congolaise mais boyebi Wenge musique les orchestres na bino vraiment ba surprise les alliés mais morote na kotongo ce qu'on a fait un fond. À chaque fois, oyo tout le monde a les vangantama Weranson ataka libaya, tout le monde a toujours makabundenge yaka. Mais les autres na mbutu mbutute, les autres solo la nano. Ba invité ya Weranson o abengi sakatango za na concert ya minene. Tu remarquas qui na Grande Paris, Wera qui na ba invité. Adidas Arena, Wera qui na ba invité. Alors, to moni forest et fongwa mi ba biye bandi côté kama to moni le vangantama le sous na répétition Bercy mwana aye wana loko to kobeta c'était to kodobela yango awawa Bercy mwana aye ko sala nini aye ko bakisa nini na kati ya le vangantama Weranson 2 jours à répétition et chauffaki to mona qui contre Jamaïque hier to mona qui contre Wasabo mbutu zokota est-ce que batalok bazadi batalok ba bienté Saint-Figaro égale à lui-même d'engzala toujours. Voilà, avant tout banda, tu peux ça toujours mi baramo na ba sponsor officiel na biso Dodo Maziza mona Schengen ya propre mi baramo place aux ali babi kamata mama vala na malinga ndengezalaka. Voilà mi baramo na pe lokola Ange Dival babi Dival Kasongo muyaka sans complexe tu peux sur mbote isika aux ali to bien mi baramo na yo. Voilà. La fan club na biso bo ndenge zalaka toujours abanga na bino zanga te na suka mais tant to ça awawa na kati ya tomber de celle TV ndenge zalaka so zambala liboso kota ko bosa na te like vidéo na biso partager yango et ça la biso très bien makasi voilà. Alors awawa eloko to betela c'était awa eloko to ekolobela na place onano les vangantama Weranson le roi de la forêt. Problème nini oyo ezali ko se poser pour le moment. Le vangantam a Weranson to moni bien a fongola ki billetterie na ye ya forest po babi kukao tourner et bandi. Tourner bandi ya 4 concerts ya minene. Alors date à liboso Bruxelles forest. Na kata forest national wana to bi que le vangantam a comme système ko invitaka batu. Mais tu remarques na 3 concerts au Tikoleka, batalaku ba dominé na ba invité. Lelo awa to moni Bercy mwana ye panzi likolo mbutu na batalaku. Komba kaje zalake liboso ye na Jamaïque. Deuxième combat total ki lobby ye na Wasabo. Bandeko bolingo toza awawa poto lobaka to pesaka conseil na tuna keloko liboso est-ce que batala ko obazalaka Jamaïque na Wasabo bakokaka to bakokoka butu mobimba te pour animation ya bango moko ozokanga rigueur bo klobisini boko loba mais l'histoire se répète encore l'histoire se répète. Invité les bosso abimi to moni Bercy. Po akozala na forest bolinga ti. Et telemene li batebele mituna penze tuna mitu oyoyo. Est-ce que
batala ko na bazali ko se sentir à l'aise na kati ya maison mère. Po après concert au Bill Clinton na Boakaka, to monaka rando, to monaka mambo webimaka entre Jamaïque na Bill Clinton. Malgré tout Bill Clinton bando kima na iba biloko wana tout mais Jamaïque atakaka trop. Atakaka trop. Bon, waneza nango makambo to lobela, to fanda wana mingi ti. Mais to betela penza c'était est-ce que le vanganta mapenza batala ko bazana esengo bakokaramusa te bakokaramusala te. Otela biso ba commentaire ndenge zalaka to fingana te to lo ba vérité. Affaire ba billet ya le vangantama Weranson. Forest Fongwami, bravo. Bravo, bravo Nikita Yabo. Bravo na Patricia Edouarda. Batu wana bazanga kate soki billetterie Fongwami batali boso basombaka batike oto na next team ko Sabino. Batali boso basombaka batike bango wana. Pour ni tokona ko batike bana maison mère to remarquer loko moko to koma lan yako somba batike. Comment vrai là ya kosomba batike le vangantama bo comment kozelisa Weranson tina ba dernière minute ba dernier jour donc comme ka luka producteur somba ba biye wana elongwana no ba ko teka ngona mpanzi na ba aseka na banini eloko obo comment ko préférer yango wana ba raté soki producteur somba batike bo bandaka banda ko tekela ngo bino tika ko prier kitaka te. Solo la rapembe faut somba katike avant et silaka avant wana nezali o abenga keno ko support musicien na bino o bolingaka tourneza mulai data liboso bimi ya juillet date ko landana misato ko landana après Bruxelles bazana Londres. Après Londres, bah qui tourné il y a Amérique, bah bêti na États-Unis, bah bêti na Canada, après bah zongi. Avant wana, il faut album, single ou bossa la wana 5 chansons, il faut ebima avant pour etsa pour makasi na tourner au bazali kosala. Bah fan je crois beljo bah je crois bah comme là ibiso, obenga kibiso, bah biso que non, tenge zali wana et varantama banzembo nuni. Il faut banzembo sika ebima pour tourner et ça makitoko pour tout le monde a besoin ayoka tout le monde a besoin ayeba ata ba bina ngondeni ba bwaka yango ndenge nini donc ça bino que non bo ça toujours na ba challenge tango nani ni sena bino orchestre bino bolingaka ba bwaka eloko mobo sur le marché mais l'autre on font la parenthèse awakaka makambo ya 3 atalaku makambo ya ba invité au bayaka bosimba mwana mutema Jamaïque wasabo Bercy mwana yewana mutu ekokota boyebi Bercy mwana malamu voilà parce na kanisi ke place na pesi mo espace pour te bana ko solo na place wana to ke na ba divers ba ndeko ba bolingo ndenge zali awawa na kosa binote na no vérité moko oyo yo bondimela ngai. Est-ce que vous remarquez que tango comme on dit Masai production azalaki na Weranson bota na concert ya suka bota la malamu eloko ni le kaka wana pour na makama fait rigola suko na okota makama fait rigola beaucoup remarquer que na concert ya suka oyo yo tango Adidas Arena ya Weranson bo comprendre que mbutu banda déjà ezaki mo avant na suka nango muni Golf Kizola bimaki asali ba sortie médiatique accusé Masai 10 accusé Madada blablabla quand même belé. Suite ya conflit ya Odile Manzaka na Golf Kizola. Parce que boyebi ndenge bandaka auteur nango eza nani Masai production. Alors lelo siko awawa eza na fongole loko wana poto kota to kende pas kota faire rigola. Vous remarquez eloko oyo très bien. Masai production, bon, tu dis que production wana, ezaka Masai yemoko te, ezana coproduction na yemoko fait rigola.
eloko nano ya coproduction soki boza makasi te esimbaka malamu te na suka nango ezalaka toujours mame tobebana. Ferregola aza na coproduction na Masai. Ferregola billet pour le moment excusez-moi ya comment on nini Accor Arena ezokende mabe makasi. Tozoloba awa te po artiste ayoka mabe to ba golo bayoka mabe. Tozoloba awa keno boyeba keno je m'excuse boyeba keno mbutu ezali ba billet ezokende mabe pona ba goloa. Boyebisa ngai c'était hier au tozomona ba célébration inventaire ba billet ba biso keno etikala na deux catégories tikalaki partie moko tikalaki 37 billets partie moko tikalaki 30 billets. Boyebisa ngai après 48 heures concert ça dans almost 3 semaines 60 mais 70 billets silikati. Tozoma kato kende malamu te. Tozo fongola bino misu na yebi Masai malamu. Tozo fongola bino misu ba goloa. Ere yango da 3 semaines o suki bo telemite Masai akolalisa bino pongi au monde concert na bino ekosala sold out te bandeko. Oyebi keno soki ko Ferregola sali sold out te na mois oyo ya avril. C'est échec total pour un artiste lokola Ferregola. Lelo aba vérité zobima que Ferregola toyebi salle toyebi configuration ya Accor Arena ya 20 300 places. Hein? Ok, c'est comme Malembe. Les bosso bobimisela biso keno Ferre azino 11 000 bakati no katikati à peu près katikati pour katikati za ba 22 000 bakati no à peu près katikati ya 11 000 batala ndenge nini ba billet zo ekokende bon ba kofungola 9 8 000 euros la konoso 9 000 wana pona ekoma 20 000. Donc c'est-à-dire na 11 000 à liboso et sili na noté. Donc tu peux pembe. C'est-à-dire la minute oyoyo c'est que 11 000 à liboso na sili na noté. Ce qui 11 000 à liboso c'est no sili te pona Accor Arena. C'est le moment où il faut que soit producteur na bino bo fan de ça et bo la kese na TV pour qui magano TV pour ça mutaba barando ya CCC a ko faire échouer Papa Hervé. Masai a ko faire échouer alors ça là adon masali donc faux business na kolo ba modèle wana na fongoli sentir l'esprit ya bien dans le ba pembe. Soki ba goloa bo sali erreur. Bino ba goloa soki bo sali erreur. Masai production dans Sabino pongi. Tombo le émission et comme trop tard. Voilà. Voilà le bima kambu ya Ferregola ba biezo traîner. To mona nezo kendele. Félicitations dans le sous-suka remoko Papa Hervé, to moni azo beta na Johannesburg les 14 euros à la lobby. Na Johannesburg ateki ba billet, sans vous mentir, ateki ba billet. Ça le ça la plein, merci na ba producteur na modèle les autres kendelele. Voilà, pour tout faire la place mon côté, mbutu ngo ezo continuer na héritier Watanabe. Peut-être le baki na émission te ko le kaba kiti aéroport moko me ba tenzele kempe et un décalage à quelques minutes. Héritier Watanabe na kata Cape Town, aye pour visiter salle, en beta maman na concert le 17 mai. Oyoba na Cape Town tout ba toujours branché. Toujours quand voilà, on a Saint-Figaro, to pesibino siko yo, on a programme ya Papa Hervé. To chité makambo oyoyo, to mona ki réseaux sociaux, ba côté la ki shaingenge, réseaux sociaux ba leli shaingenge, ba lobeli shaingenge. Et kabolo le susuka ya wenge maison mère na wenge BCBG, kama makambo ya individu moko shaingenge. Lelo même shaingenge ngo o ba tunu surtout ba côté la ki o ba mercenaire ba bimi po ba boye shenge ngango yiwana abimi a démentir na ye makambo alobaki abike ba koseli makambu ye azaki na besoin akende azonge pa jibe mpiana te bandiko ba bolingo ezaka soni makasi na sebino na avance que non ngai nazaki nanga pour kende ba boyaki. Mais le moni a changé caméléon, a changé couleur, le sous azongi po a démentir makambo oyoyo ya senga keke no azonga wenge musique a BTBG papa chéri bandeko
makambo tout ça awa ba histoire au monde ezalaka les paroles s'envolent et ezalaka lisusu te tokomi sur les paroles na lobi boye ekotikala na YouTube ekofanda Shangenge ayaki po asenga JB Mpiana akendo beta matolo azaka na Lubumbashi abeta matolo moi concerné ba ndenge abeta miki banzonzing na ye aluka lipa na ye et après yango azaki na bato ya JB ndenge za toujours côté na sentir wera sentir nani osenga kena batela opoa po obeta mondule le bien et batela opozongo orchestre papa chéri bona boy Shangenge muta côté ça qui demande et pas ba fan bato ba soutenaka JB Mpiana à partir ya Lubumbashi. Shangenge avait bien dit que non, oui c'est sultani ngana petit na ye na ya kaka mouvement bona. Papa chéri là. Yebisanga musicien nini oyoyo azalaki pa JB alongwe pa JB ake pa Weranson alongwe pa Weranson azonga so pa JB. Otangela ngana ka mibali so misatu. Soki naza mémoire bien na lobeza zéro. Kosa déjà que non kolongwe pa JB Mpiana oloba mabe ya JB Mpiana que non au traité JB Mpiana comme faux boss au sala que l'autre côté au tourner na zéro au bimé luka vi na yo au kende pa Weranson vene pe muté munene ala ayamba yo Weranson bo côté na ba studio asali na ba nzembo ba featuring ezali obeta na ye obebana na ye okumisa ke no pangi donc kaka asa busy asa très occupé na makambo na ya maison mère na ye alors disque na yo umele po bima po release ngo yoka kotelema wana akenda koloba mabe ya Weranson partout na ba TV ni soto talango ngako tuserena na kotela ka Shangenge na kritika ka Weranson le kolo ya Shangenge ale Shangenge ngo le susu aye bato obetizaki bato lobaki mabe na bango bato yo soki ndenge nini okele susu ozonga le susu pa JB Mpiana JB Mpiana to le sumoko alingi domani sumoko bo no to banda kala lokwa ngando na mai na misu mususu na mukilo ya misu mususu ba ke kozonga alors la seule façon où il faut bazala nango ya ko ridiculiser yo ba yo ke so pe soni na ndenge ko bango soni ba bo ke so na TV et ça to nyo senga ki o senga kozonga pa JB Mpiana et ça senga ki na TV na kunda lope mokilo mbelelo yebi ke no komi iyolela oza pesa okendete yango no diembela JB Mpiana papa chéri pe abonné ko loba tiki loka ka ba master no wa juger yo bato kritika bango basa ba yamba yo voilà makambo ndenge kendaka bandeko tuzalaka prudent soki ozali na orchestre moko bo longwa yo na ndenga bien longwa na yo na ndenge ya bien ekosala pe bien so longwa na ndenge ya bien te yeba keno babiso basaka ba retourne ba berkai na yo kozala ndeni ekosimba to yosimba te papa chéri machine à musique ndenge za wana balobi la répétition na bango za toujours ndenge za la mercredi jeudi échange te ba concert na bango ba week-end surtout pe changer na ngote ezaka place ezala kaka abi tout droit na bango pezo bi makala mingi te ba clip déjà baza busy baza toujours occupé na kosala ba clip ya tout droit voilà de comment atunaki abibi ne bobo ya Shangenge zonga mais bozongisa tutuka leuji lelo awa wa sote na mboka ba oloba pe que non constitution changer musuba ndi musuba oboya et mususu tutuka leuji tango azongaka avant ba changer constitution na bata règlement d'ordre intérieur to ba charte na bango bazala nango na ba orchestre na bango ndeko ndenge zalaka to yebaka soko lungwe pa leader ya munene kanga mbanga na yo kende ka yemba na yo soko ko kite ozongaka bazongaka soko lobi mabe bazongisaka te so bazongisi yo ça défaut ba triquer yo voilà bazaki mo moke ya lelo bandeko ba bolingo to tiki bino to kota na bino lobi lisusu même heure même place à kala ka tomber de cette TV mbote na bino tout ba total la rabiso ndenge zalaka toujours na pesi mbote na Irene Mamboni mi baramona yo mi baramona dodo maziza mona Shangenge na propre Cédric Bombela na pesi mbote na les bourgeois Mobutu Kiwawa maître Martin Chayekela maître Jimmy Seigneur maître Tupac
ndenge ezalaka toujours na bosani te etubele maître tubele ya sentir mokonzi donc ekala mingi te bina file voilà tokutani na prochaine épisode bye bye basala kazami na kwa balanti rien basala pena amour propre molokola neti tombé du ciel tombé du ciel on a coutu bon ça dit Allah la grande maison à la maison mais ça amis Alex Ntima qui a zali tellement pour la présenter était Bruno Lubika ah bon mon propre na waka comprendre bon mon propre donc Tobiki le omoni ah bon dans la maison de changement anaki monter les gens on va remettre 1 million dans 2 jours